Bote na bino ba maman nanga bandeko nanga izalinga muna na kati ya chaîne na bino muna numéro 1 chaîne tozolobela masolo ya mokili masolo ya vie. Baninga nanga ezali kaka témoignage na pesa bino ndeka mwasi na skuten na ye na sololi na ye ayebisinga azali lelo na âge ya 50 ans. Tant azalaki na ba 30 ans 40 ans azalaki na besoin pe azala na mwana azalaki pe na besoin bota mais esika nyonso mibali nyonso azotambola na bango bazopesa posa te azala maman. Donc azoloba so namoni mobali na ye nabi est-ce que oyo nozala na ye mes parents est-ce que ya ozala tata bana nanga après alobi ndenge kaka vie ezala makambo ezoleka mikolo ezoleka lelo akomi na 50 ans na bota te azwa pe mokumba te mais ayebisinga muna c'est vrai que na culture na biso ba congolaise na culture na biso ba africaine mwasi il faut bota mwasi il faut zala maman mais nga muna na 50 ans sikoyo naza nanga maman te mais nazaka heureuse nazaka nanga bien nalobi soki nzambe apesa ye ngai nga ozala atanga na boyi atanga na lobi mais soki nzambe apesa ye nga ndenge na ndima et puis naza chrétien ndenge nalongola te ndenge nabomba mais lokola nzambe apesi nga te nzambe moto apesaka mais na parcours nanga nasungaka baorphelinat nasungaka bana donc mpo nanga ezaka lokola bana nanga même si namemi bango te na maboko même si napesi bango mabele te même si nasimba bango na libumu baza na libumu nanga te mais le fait que nakendaka baorphelinat na voyageaka mwa mingi nasungaka bana donc ezali nango kaka kiboboto kibondeko et puis ndenge nzambe alobi tosalisa na biso donc conseil ya lelo ba maman nanga peut-être bino pe boza na situation lokola ndeka mwasi na parcours na ye atikala mwana te atikala kobota te mais botiaka souci te ata ezalaki souhait na bino ata ezalaki volonté na bino mais botia souci te ba maman nanga nzambe mutapesa soki pe na parcours na bino mwana za te bomeka peta mosusu kosala ndenge ndeko asali asungaka baorphelinat asungaka mwana asungaka bana na badon ata $5 ata $10 ata lipa ata elamba nyonso wana ezali kaka kosunga mpo nzambe ayebisi biso tosungana tolingana vraiment bino bamaman to mosusu bozoluka mabota nzambe apambola bino nzambe apesa bino mpe bamaman oyo bozoluka mabota ye te botiango na motema te botia susi te bokangama kaka na elikia eza ya nzambe mutapesa soki mpe na parcours mwana aza te bomeka ntan mosusu kosala kosunga oyi ba ere mosusu ezala soki ozosunga nzambe azotala osungi nzambe mpe akokanisa nzambe mpe akolibere yo nzambe mpe akopesa yo na ngonga nango lisora lelo ezalaki mpenza mokie epesinga mpenza mwa makasi ya kolobaka esika nyonso espoir ezalaka kaka ndeka mwasi alobi nabota te me nasungaka na kosunga wana nazalaka heureuse nazalaka épanoui boyebisanga na bacommentaire elo nini bosepeli na kati ya lisolo ezali nga muna ndeko na bino na kati ya chaîne na bino muna numéro 1 chaîne oyo tolobelaka masolo ya vie napesi bino à bientôt bamama nanga